Mibu tuku mibale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na mapinga ma AFDEL, Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo, basukisaki bokonzi ya makasi ya mibu tuku misato na mibale ya Mobutu Sese Seko. Omokolo mwa lelo nde Laurent Désiré Kabila asakolaki wuto Lubumbashi ete azwaki bokonzi. Lelo bavandi ba engumba Kinshasa bakanisi nini? Le 17 mai, journée entrée à fidèle, oui, et là célébré dans le régime à partir comme habitude, nous avons célébré dans le régime à Kabila, ils ont continuellement, nous avons déjà journée fériée, nous avons fêté le 17 mai, normalement nous avons célébré dans le régime à Kabila, nous avons continué à célébrer dans le régime à partir. Laurent Désiré abomamaki na moko na babateli na ye le 16 janvier 2001. Mibumi sato nsima ya kozwa bokonzi, mwana na ye Joseph Kabila akitanaki na ye mpe alongaki na maponomi asalisaki mbala mibale. Kasi atikaki bokonzi na bolongi ya maponomi ya misato epa Félix Tshisekedi. Baike na bana mboka bakanisaki ete bokangolami ya mboka na maboko ya Mobutu pe bosalisi maponomi bokoki komema mbongwana kasi balobi eloko ezali kosalema te. Toyoka bango. Lelo toza le 17 mai. Les Congolais, chaque le 17 mai, on célébrera pas jour de la libération. Libération, c'est-à-dire toza qui na régime où toza na plus de 35 ans après l'indépendance, depuis 65. Régime où toza qui na un régime dictatorial, il y a président Mobutu. Alors c'est arrivé que le 17 mai, libération écoute, c'est que nous Laurent Désiré Kabila a l'ONU na rébellion. Alors le 17 a libéré Congo Mobimba. C'est un grand jour pour les Congolais puisque tout basculer dans le régime dictatorial, dans le régime démocratique. Le régime où il quand même avantage à régime depuis Mobutu Akena, tu passais déjà 3 séances électorales dans le Congo, et tu as changé de président, tu as une passation au sommet de l'État, tu as un régime au président éternel, il y a un unique, mais il y a un multipartisme, un parti politique comme belé, liberté d'expression, et il y a quand même une journée où tu as santé congolais, il y a un régime bien. Au début, tout le monde a été libération, mais à la fin, tout le monde a été après dictature, tu continues à délige. Après dictature, tu continues à délige. C'est les cas, donc c'est toujours souvenir dans la journée de libération et qui vraiment ils ont ça la suspicion bien été. Comment qui te font attendre la dictature, te font qui ne le. Mokolo mwa lelo mobengami mokolo mwa mbongwana mpe ya mampinga na RDC. Mozali loyi mpe mofuta makana ekolo mobimba. Wuto Kinshasa André Ndambi pona lolaka lo Amerika.